l'émission La Rose Show, les belles dames, Stéphanie La Rose, c'est Taka, Super TV, bonjour, bienvenue sur Stéphanie La Rose, dans La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Les gens ont quand même différent de notre makati. Vous n'avez que oui, La Rose qui doit publier. Nous avons accepté nous déguiner na bunga maka pour na kende soirée na kende fête mo ko tele nous autres fête à mariage chez maman Kapi. Ya on dit nous autres kende ou excusez-moi. Ya on dit nous autres kende dans les la sabi nous déguiner na lata quand déguiner na bunga maka quand besoin na pour accepter la vidéo ko salate ko aimer yango. Awa eloka liboso o nazo salela ezali ke nazo brosser makiki na ngai nazo tia crème na nga boso mona ya chocolat crème nyonso kozana ngo ya chocolat déjà na la kisande ni na sala ka makiki na ngai na kotia link nde na sala ka makiki na ngai na se so kozana posa komona nde na sala ka makiki na ngai wana nazo sala makiki na nga boso mona na ka makiki na ngai zala mingi trop naturel na força ka crayon te wana nazo na bandi ko brosser makiki na nga po bi naturel et on nazo brosser bongo. Na sisi ko brosser na kusala la concealer na nga ozali ya face creator ya on nazo salela yango na otia concealer na ninga kotia concealer na nga ezala ebelete na otia concealer na nga ezala mukie bomondi nazo benda concealer na ngai nazo chango bien tant on a sisi na ko benda ngo susu na maboko pour na pousa concealer na nga ebima naturel na benza na maboko bien awa nazo salela eyeshadow base na ngai pour na ko garder ba fard à paupières na nga ezala kitoko. Tant on a tia on a ko benda on a misapi na ngai na ko benda ngo bien tant on a sisi nazo sala slick na nga na couleur ya rose ya on nazo tia on a pona ekabola ba partie ba couleur o na ko salela ya likolo na se bo moniki na tia on a katikati pe nazo sala ke na benda couleur na ngai bien na ko sala su couleur o ya violet ya on nazo salela na ko benda pe na ko tia ngo kaka na kwa misu na nga ndo bozomona pe na ko luka ke na benda ngo bien na misu na ngai. Tant on a six wana na kosalela o ezali collection na kosalela na couleur à mundu na kotia couleur na nga mundu kaka na suka wana pona ebimisa couleur na nga ebimo makasi on a kosalela couleur na nga ya mundu tia couleur no ya mundu bende yango bien osilisi zwa ton na ton ozo benda ba couleur na yo ko lukate ke tango tia couleur etikala ba nzela nzela lukaka vraiment ke ozala sir ke couleur na yo evandi bien pe obendi yango kitoko. Salela misapi pe ezalaka bien pona ko aider biso. Ai pinceau na nga ozali ya Merc eza lokola premier joie eza lokola base yango nazo tia pona ko tia couleur na nga o na ko tia likolo po emona na makasi yango nazo tia couleur na nga o ya pembe ya crayon oyo nazo toza wana kaka pona ko tia osilisi obendi otie osilisi obendi couleur na yo po couleur na yo ebima kitoko. Omoniki nazo sala Revolution palette nazo sala couleur eza lokola moi pepo lokola moi pembe na ngaka couleur o mingi so bo remarquer ke na ngaka sala ngo mingi na ba video na ngai zo tia couleur na ngaka likolo wana ya misu zo tia na brosse na nga ozali brosse ya plan de bozomo na nde nazo tia yango na o tia yango nazo la ksabinde nazo tia na silisi ko tia yango na bomoni susu na melisi ko benda couleur na nga liboso pona ekabola couleur ya pembe na couleur oyo ya rose eza likolo. Donc tant on usa la couleur na luko ke ba couleur ekabwana omona couleur oyo eza place boye couleur oyo eza place boye na silisi wana kote su couleur na nga oyo ya pepo yango ndo bozomona nazo tia nazo benda ngo kaka likolo pona ekabola pe na silisi wana susu na melisi ko benda yango na brosse na ngai oyo ezali ya blender na tie couleur na nga lisusu ya noir pour na posa noir na ngai emona na mwa makasi bomoni ki na bandele lisusu noir na tia kaka na coin ya misu na nga bozomona pe na silisi wana na benja lisusu na misapi na ngai po ezala bien evanda nga bien nazo lisusu crayon na nga oyo ezali ya pembe na kotia ngo na se ya misu na ngai na se ya misu po na otia couleur na yo oyo ya rose bomoni ki nazo lisusu couleur na ngai ya rose na bandi kotia ngo na se ya misu po na esa la couleur moko na oyo ya rose na tieki likolo nazo tia couleur na ngai ya misu bien apona tie crayon na ngai na se ya misu eza couleur ya noir na silisi wana na kozwa eyeliner na ngai ya gel yango nde na kosalela
nalinga kotia eyeliner mingi na misu na ngai nazangisaka te soki natie beauté natia eyeliner te nalingaka yango mingi kobosana te soki ngi mpe nasala video ndenge nini ya kotia ba eyeliner tika commentaire na se ya video oyo nakolakisa bino koma ya kotia yango awa nazwi couleur na ngai ya champagne bozomona couleur oyo nalinga yango mpe mingi nakotia yango na suka ya misu na ngai mpo esala mwa lumière moko wana na suka ya misu na yo yango nde nazotia donc natia yango bien wana na silisi encore nazwa couleur oyo eza mpe ya champagne na palette na nga oyo ya collection na kotia yango likolo ya makiki na nga nazotia yango ebele te ozotia yango kaka mokie po epesa mwa lumière moko wana likolo makiki na yo esalaka bien soki otie bongo moni natie couleur na nga awa naosala mascara na nga ya couleur ya mwindu omoni keja natie ba faux cils na nga mpe nazotia mascara na nga na se ya misu na ngai awa nazolakisa bino ndenge nini natiaka poudre na ngai mais lelo naolobela sur poudre te po déjà nalakisa bino ndenge nini natiaka faux de teint na ngai yango bomoniki nazolekisa yango mbangu soki oza première fois ke otala video na ngai nakotika link na se ndenge nini natiaka faux de teint na ngai mpona omona yango donc awa nakoloba mingi te nakotiela bino musique mpo bolanda kobosana te soki video oyo ebakisi implice na motu na yo oaime yango merci beaucoup na otala nga Stéphanie Larose. Bienvenue sur Mamo Show, les belles dames. Stéphanie Larose, c'est ta cause. C'est Bella TV. Nalobi koyeba kolinga mobali kitoko mwasi kitoko vraiment
nzambe apambola bino nyonso kobosana te soki video oyo ebakisi implice na motu na yo koaime yango ekosala ngai bien mpe kobosana te kokende na Facebook nango ezali La Rose Show aime yango ekosala ngai bien makasi kobosana te kozala abonné na YouTube chaîne na ngai La Rose Show ekosala ngai bien wana tokutani à la prochaine tina te ekomi na tina bye.